bato basangana ebele te mais soko bimi yo omonake non c'est le contraire donc tozo croire nango te c'est pour ça na baki awa ke non bato bazobanga bakanga bango mpona cache ne olie babanga maladie tu vois to ezomata pourquoi toza têtu eloko eza clair et visible malgré tout bato bazodéclare tozomona maladie te tozomona bamaladi te bato yango bazobika tozomona bango te. Merci pour la parole. Nako se présenter lokola papa journaliste Auti Koloba kombo na ngai Andrea Nzola Meso, designer graphique et photographe. Lelo tokolobela sur coronavirus oyo mingi bazokota ngo doute mais eza réel na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Il y a des gens qui ont témoigné na ba télé qui ba bikeli yango awa na RDC. Pourquoi les autres vont croire dans le donc c'est pour ça que tout il y a ba cas il y a coronavirus dans mboka na biso ezomata parce que toza ko se protéger te tozo respecter ba mesures ya hygiène te. C'est ça. On va pays mususu libanda ba pays étranger ndé bazo se protéger ba va nanda bazo éviter aux ali propagation ya virus. Mais awa pa na biso soki to bito bima totala population o ezotambola na nzela en plus bazo pekisa ba regroupement ya ba personne ba mesure ezwami mpona ko se protéger eza kolata premièrement o ezali masque na yo pour se protéger na masque na yo malamu to kosokola maboko na gel hydroalcoolique kolata ba gants kotikala na ndako kovanda na ndako soki oza na eloko ya kosala libanda te ovandi na ndako mpona koevite propagation ya virus parce que eza réel na kati ya mboka na biso awa ezali ofele makambutu actualité ofele makambutu ya kitoko ozoluka yango otala awa na micro d'or presse en ligne c'est bien moi tanti linda ondima te losako na yo balongolaka mwasi kaleso na mino te isongolo e yawe totomboli mitema na biso liboso na yo toyo kosopango na samba kono na yo bamba te lisungi na biso ekouta epai na yo o yesu lisungi ezangaka te na tanga mpasi yango toyo kolela epai na yo yawe mopepe ezoningisa mokili oyo tocomprendre ke oza no mosika te oza noka na bwato na biso bwato yango eza nde kongo o yesu yoka kolela bakongole yoka biso yawe parce que oza noka na bwato na biso oza mosika te yawe halleluya oh salisa Congo yawe salisa mondo zala coronavirus Kasai Équateur Congo central Kindu Maniema salisa mondo zala coronavirus Anduru Kikwiti Katanga oh Yahweh salisa mondo zala coronavirus Omengo yo pesa ba Congolais nzambe o okile komona kaka mabe Yesu bosengi kaka molimo mosantu Yesu yo atambwisa Kongo salisa Kongo yawe salisa mondo ezala coronavirus obigweko salisa Kongo yawe salisa mondo ezala coronavirus obigweko papa mama tumilengela coronavirus ezali nde réalité totosa mibeko mbula matali kosokola maboko tango iso na sabuni to na desinfectant zala pe na maske na yo soki olingi yo
moshware mpe bwakambala moko tika bitambola tambola ndeko banda na ndako ibatela nzambe mpe akobatela yo ngai maladi oyo yauti nde wapi coronavirus ebomi monde entier Asia, Amerika, Océanie en Afrika peuple congolais sokola boko na yo na savo kobatela baregle oyo mbura mataja pesi biso masia tata nzambe sunga biso telema yesu telema toleli pasi na mitema alleluya coronavirus ezeloko kosa pombwani adio lobi nini balobi mikodo presse en ligne avec Molaire Chingala to s'abonner massivement nga vie de loin na s'abonner na mikodo presse en ligne à Molaire Chingala c'est très amusant et très mignon et Molaire Chingala osa fantastique siècle c'est pas appareil mbote na bandeko bazingolu ya kolanda biso na ngonga eye lelo tozolobela eloko moko oyo esali rage na monde entier batu bakufi toyoki ba millions de personnes bakufi na monde Amérique kolobate Asie kolobate Europe kolobate même biso awa en Afrique batu baza kokufa mais oyo toza koleleza que coronavirus enfin eza na kati ya République démocratique du Congo oyo na to tozaki nango na minute oyo tokomi na plus de 900 cas oyo toza ko atteindre kala minute na ba 1000 lelo toza na invité na biso na kombo ya Andrea Nzola Meso. Maman Andrea, bonsoir. Bonsoir, le journaliste le plus stylé, Rodi Lokoka. Kara ndenge boyoki ye na kotikela ye mwa ngonga moke alobela biso banda yoka makambo ya coronavirus ndenge tozoyoka bazopesa biso bamalongi ndenge nini tokoki kose protéger ndeti ngai so otalinga boye naza na kashini na nga mais ce ye akokota na profondeur a expliquer biso comment se protéger contre virus oyo babengi COVID-19. Merci pour la parole. Nako se présenter lokola papa journaliste Auti Koloba, kombo na ngai Andrea Nzola Meso, designer graphique et photographe. Lelo tokolobela sur coronavirus oyo mingi bazokota ngo doute mais eza réel na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Ba mesure oyo ezwami mpona kose protéger eza kolata premièrement oyo ezali masque na yo kose protéger na masque na yo malamu to kosokola maboko na gel hydroalcoolique kolata bagan kotikala na ndako kovanda na ndako soki oza na eloko ya kosala libanda te ovandi na ndako mpona koevite propagation ya virus parce que eza réel na kati ya mboka na biso mingi bazokota ngo doute mais eza réel ko se protéger c'est important sokola maboko vanda na ndako so oza na eloko ya kosala libanda te lata cache-nez na yo soki obimi osali déplacement moko boye lata cache-nez na yo mpona ose protéger lelo nazomona bato bazolata ba cache-nez bazobanga bakanga bango oleba banga maladie c'est pas ça to banga nde maladie pour éviter propagation lata cache-nez na yo sokola maboko na savon liquide ou bien un gel hydroalcoolique c'est ça. Merci. J'espère bolandi bien ba mesure nini oyo modèle nini o balakisi biso comment ko se protéger mingi bazolata masque kaka ndenge maman na biso Andrea Utioloba bazolata pour que gouverneur de la ville a imposé que kolata masque eza obligatoire pour na moto nyonso que soko za nango te okofuta le mande ya 5000 francs
nde batu mingi bazotia nkaka atikana latanaka pona banga nini ke na komata mutuka te soit bakokanga na futa 5000 francs. Eza ba conseil moko o eza motuya pona ngana yo oyo zolandanga ke ya komi batela kaka ndenge mama Andrea lobi obimi ozongi na ndako ozwi mwa gel hydroalcoolique na yo to savon liquide na yo to savon munganga osukoli maboko na yo malamu mingi pour que ozala protéger contre virus pe kolata masque eza important to eza motuya pona ngana yo pona ko se protéger. Mais na retourna sous maman na biso, comment fais-tu que tozala to ebandaki na se ti lelo esika to okende wana nazo ebate tozo kende tozo ninga to koma wapi? Parce que ceux qui déjà to atteindre 1000 c'est que tozala soit 4e en Afrique pays où aza atteint na coronavirus. Parce que tu as vu que premier aza Afrique du Sud pour aza na ba 5000 na Afrika. C'est que ceux qui biso to komi na ba 1000 to kosuka wapi po tala maramutu eza bloqué que là si bana faut pas présenter nyos eza bloqué bana il faut pas ça la tenafeb baza bloqué ba étudiant ba oyo ba sala qui déjà net ba sage femme fallait ba si ça stage na bango baza bloqué. Tout est bloqué na République démocratique du Congo pour na COVID-19. Yango na kotuna ye mutuna pona biso ba o bozolanda biso toyeba na to wana baningi ba mema biso wapi? Comment fais-tu que tozoka ke bato bazobika mais bato ngo ba obika to ezomata kaka na place kita eza lié ya nini? Bon pour na wana d'ailleurs c'est clair à expliquer. Pesa eza komona na déjà na RDC et là au moins eza passé bat bandima likambo facilement te balinga ba mona nano likambo ezokoma grave et puis bandimi. Vous voyez déjà au début tant tozaki na ba kamukie bazo bana batu to se protéger to ça la boy virus les otambola tout monde on va pays mususu libanda ba pays étranger ndé bazo se protéger ba va na ndako bazo éviter aux ali propagation ya virus. Mais pas na biso soki to bito bima totala population o ezotambola na nzela en plus bazo pekisa ba regroupement ya ba personne bato ba sangane belé te mais trop bimi yo mo mona que non c'est le contraire donc tozo croire na ngote. C'est pour ça que baki que non bato bazo banga bakanga bango pour na cache ne ole ba banga maladie. Tu vois to ezomata pourquoi toza têtu et le est clair et visible malgré tout bato bazo déclarer tozo mona maladie te tozo mona ba maladie te bato bazo bika tozo mona bango te. Il y a des gens qui ont témoigné na ba télé qui ba bikeli yango awa na RDC. Pourquoi les autres bazo croire na ngote? Donc c'est pour ça que to il y a ba cas il y a coronavirus na mboka na biso ezomata parce que toza ko se protéger te tozo respecter ba mesures ya hygiène te. C'est ça. Merci. Congolais olobi ke congolais azoko kondimate. Pour que mutandi meloko wana il faut mona. Congolais ondima soka moni. Mais congolais moni ke pour na président de la République ya yewana nde ba témoignage bimi ke batu wana ba yesani ni ba biki na coronavirus. Kinois alingaka preuve à l'appui. Soka monité mo epandima ezate. Siko pour que bon réussir Kinois. Bongo ya Kinois ezana ngo facile pour na convaincre yango. Ce qui moye ko ozala oto senga bakondi ke bala kisa biso. Soka la kisi Kinois nenge batandami na bambeto pour na coronavirus. Aolonga ne Kinois pe bato to komina yango ekozala lisusu te. Yango wana mama na biso Andrea aroyebisa biso lisusu lolenge nini pour que Kinois a respecté ba geste barrière ba lié ezo senga nini maloba mboka ye. Merci Zouzou.
pour que Quinoa respecte les gestes barrières au lié, c'est simple. C'est vraiment simple. Alors on l'annonce déjà dans mon tout naïe que virus et a cop yabakondiamboka. Ata na mon tout naïe que na Italie bat bakufi ebele. Ata na mon tout naïe que na France bat bakufi ebele. Na Chine bat bakufi ebele. Tant azomona bato wana nyonso bakufi, bien sûr, il fallait chef de l'État aya pour domona bata coronavirus. Na Chine déjà kuna soto zota la ba documentaire. Bazola ki sabi so ba documentaire, mutu azolinga koma place ba malade baza, mais bango moko ba infirmier na ba docteur bazo banga kokoma kuna. Bazolo ba non, baza na maladie ba repesa biso, tu vois. Et ça maladie mo eza ko se propager rapidement. Exacte que batu bakie ba koti kuna ba filmer bango pour congolais andine, c'est pas ça. Merci. Toboite. Quinoa ya eloko yebomeki ezaka ke amona. Bakoki kozwa ba mesure o bakoko sunga ba pandisango ke bakota bamona o esengi bamona pour que congolais anima pour que tolite contre coronavirus na République démocratique du Congo. On a conseil gratuit na bino bozwi biso en cours ya émission oyo que tozana ba geste barrière ebele o tokoki ko kanga na mitu na biso ya yambo ezali bosukoli maboko na savon munganga to savon hydroalcoolique to gel désinfectant on infecté maboko na yo. Deuxième chose au koki kokanga eza que bolati masque na yo pour que o éviter bo panzania coronavirus. Merci parce que maman na biso Andrea a répondre na mituna tout obino botuna ki biso a répondre moko sima moninga toyebi comment ndenge tokoki ko se protéger contre coronavirus. Maman na biso Andrea akoki ko loba suka pour que to kabona biso na bino maloba omboka e. Merci pour na temps oyo tozwi ya kolobela makambo ezali important ezo ko infecter mboka na biso o ezali masolo ya coronavirus. C'était vraiment important d'en parler. Ezali vraiment très capital ko beta o ezali solo ya coronavirus pour na ko aider ba oyo bazondima na nte bandima ki eza réel. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Na pesi merci na héros de l'ombre pas aki na sima ya caméra na pesi mbote na États-Unis force mondiale o azana kombo ya lei likolo ya liso mpona fitu kombo na ye Bonishi Biavanga ye nde mutu azalaki na sima ya caméra mpe topesi lisusu mbote mingi na deuxième technicien na biso oyo azalaki kaka na sima ya bilili oyo bino a permettre biso tokoma bisika boza Ngasio Aaron topesi mbote sika azali soki nzambe azongi lelo te tolobi te tomonani na bino mikolo oyo ezali koya. Balobi Mikodo presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Ngavi de loin. Na s'abonner na Mikodo presse en ligne. Ah, Moller Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Moller Chingala aux fantastique. Siècle. C'est pas appareil. C'est kozanga moto motema elinga. Nazana ba vouloir mais nazana pouvoir kozwa motango motema elinga. Ebembe ya soso matanga teme soki abungi mokolo na tunaka ye pa ba voisin atako na sila valere pano meliwana nga nekono moko akoki pe kolela ye mpona vanda na yo bamvula bien ke opanzi foye me basouvenir eleki bebo nazosouffrire modero vraiment mpona yo papa Molière
urgence to problème ekitisaka prito falerelo omayo asamwe iloya bafrema souvenir otikelinga na balesheke bango mpe bazosekanga bazoyembelanga oyo atikali nsima mwasi alikoka mwana magorodo mpe bazoyorke ferkinia bizubai awa ezali ofele makambutu actualité ofele makambutu ya kitoko ozoluka yango otala awa na micro d'or presse en ligne c'est bien moi tanti linda ondima te losako na yo balongolaka mwasi kaleso na mino te isongolo e